Mbote balandiam déjà TV mafuta sikizalinga yo bino merdant casse la grande dame mais quand de to mesana wa pesa bino basango pe batoli bandiko actualité o ba youtubeur ba binga matière bande on a fait très attention na ba mitakalo yo ka mutakala bimi mitakala zotambola ba mutakala songolo tindelanga Bandeko, moi qui vous parle, na zala na bisi d'hôtel mitakala te. Et depuis na côté YouTube, na commis dans l'obligation. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses-là, oya olobo monité et sopio. Et na sambelaka. Ba mitakala mingi bozo mona. Ezate ke o te ba mitakaliza ke po ba kolo nango ba yebi mambazo sala. Et tant bino bo ko en contact pe bo tala biloko wana. So za esprit faible. So ye soit zate, so qui ye soit lendate, oza victime. Parce que ça va recommandation diabolique ba opesa bango. Tant ba mona mitakala wana, bino bozo mata. Ba ko utiliser. Orana yo tali motakala, ba ko longolombula, yo tali motakala, ba ko ki kozwa nde to ba na linga la chance na yo. C'est triste et regrettable. Bande gonangai. Ba jeune fille tant on ba jeune fille bana mike ya ba moins de 30 ans ba sikitoko biso ba botate mabele telema bana ba 25 ba 22 ans mitakala tale tuluko ebele une douzaine na rate ya chambre soki ndako moko boya monene ba miso bazomela ba cigarette miso ba osala bosoto entre et femme fille soki nini bako lembolana bako kotisana ba misapi ba maboko bako en fait tellement na aucun qu'elle j'ai même pas pu finir ça ya mawa ya pasi ya kokamo ezaki bako lela pe donc lela na sentiment bako jouir bazo ganga bande wona ngai nyonso nini l'amour de l'argent, les racines de tous les mots de la Bible. 1 Timothée 6:10. Bandeko, mbongo, lokumu, ta la place eme mabato. Ya mawana ya pasi eza oka akufa lobi, atiki nebe lode. Ata lupango atiki te. Ta musutu, abeli, avant kufa, ba osa yesu ba cotisation. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Seigneur nous vienne en aide. Les amis, ceux qui ont ça la émission oyo. Ils ont rapporté rappeler na bayi keke yeso zonga. Au monde ba oyo bilembo tango suka. Ils ont pour na réseaux sociaux te. Android les bandits les lotins, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 50 ans. Ba bloro ezaki tan, ezaki rare. Ezalaki kutu de na loba. Mais en plaire, pas tout musu ba loba no réseaux sociaux non. Non. Misala satana, ils ont s'accroître, ils ont kola. Et à Babiloko, il faut que en garde. Bana nzambe. Réveillons-nous, les chrétiens. Nous dimine na nous Yesu te pesa vino na Yesu. Ta ya mabe. Ta eza mabe. Bana basi ya booko yoka. Baza apena ba chéri. Apena mibali ba obi mana bango. Elle est influencée par un esprit. Mobali wana ozala victime elekate. Bobon kande to mona mibali ya kisi. Mibali mbongo anakisi. A utiliser to la mwasi moko to Alexa bana moko ezape ndenge moko na bango. Yaka mibali te dona basi pe ya bongo neti ba oyo ba basi ya bongo. Skonde kona yo mwana na yo. Akikuta libaku ya mwana mwasi ya motindo apoe. Botala ba risque na ba danger. Auto courir yango il faut que sambelaka il faut que sambelaka nzamba épargner yo na basi ya motindo aboye et belle ba vie baby likolo ba partenaire moi si mobali poane mutami sala neti ba oyoyo moi ça robala bandi obozuka ngona sango somo bako lembo lesko ebele na mbala moko bolimbisa ngai oka moko fungoli makolo mususu ya chelongi ba misuba kena mabele ba misuna munoko compliqué ye moko mokolo nzoto ba kisa misapi na se mabe donc
nayebi te nakoki yango te nkele pema nayebi te tokende wapi nzambe batela ondima na ngai nazwaka nange ebele te me nana kimia et ça me suffit, ça me va pour na sikoyo soki ebele oyo yalobi gloire à Dieu. Bande onanga mpona kozala épargner na makambo oyo il faut avoir la présence en Nzambe. Présence en Nzambe préservera mutu. Tu sais, quand tu n'as pas Christ, tu es exposé à n'importe quoi. Il y a de ces choses-là où au koka ko saate, au quoi ko imaginer te, au canapé ko salate, au comprendre tout se retrouver na katinango. Parce que c'est le spirituel qui dirige le physique. Envoûtement, ils ont battre plein. Ils ont arme au diable utilisaka pour gagner bateau. Envoûtement fonctionne de mutu ana kuita masanga. Batu bamona mamunde mususu yo mona nde mususu. Libulu yo mona ngonzela. Ochelo kolodinde. So za envoûté au cas moi. On se retrouve mususu la la muke ozo ndimate me na combien de yango il faut boyer envoûtement, il faut boyer donc il faut que za na Yesu et puis qu'on se réfugier vraiment dans la prière, dans la présence na ye. Bible zolo ba prier pour ne pas tomber dans la tentation. Le sambo et préservaka et protégera mutu pe épargner ki na ba danger na ba risque. Mama zala mo sa lo sambo, papa zala mo ba ya lo sambo. Avant bima bonde laka. Parce que na banzela batu mingi tokuta na ba bazara batu normalité. Regardez-moi de telles filles. On se peut bananani. Naibité, bande onanga c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Tozo kende wapi. Eza pasi pe mawa. Na koki ba imajote bandeko, ba jeune fille. Dale belé, ba sikitoko. Ba ko lembolana. Mutakala s'il vous plaît. Ba ko sabo soto. Ah non. Misuba o s'embrasser. Et qu'elle est ouf. Ouais, au sanzaï. Que le Seigneur nous aide. En fait, c'est ça le diable. Dans l'émission Moussoussou, où il est qui n'a pas expliqué que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand tu vas de l'autre côté là, tu pars pour une rozombon ou n'a souki pas tatanini, ou basugola rabatu, ou tatana sugola, ou te ba osenga la bango eloko te, te eza na ondima ambo ya roboma batu te, eza ba opeso nini mafuta to ba swale lo tala. Bible zoloba, malheur na bato bazo kende Égypte, koluka secours. Égypte ezanine. Égypte ezali solution nyonso eza nzambe te. Kuna mbongo eza, kuna lobiko eza, kuna basala rabo bazongisaka boye. Soki eza Yesu te, c'est l'Égypte. Et Bible zoloba malheur na bato bao kende Égypte koluka secours. Bien que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre donc chagrin. Bénédiction en dehors à Christ. Égypte est enrichi saraté. Et puis elle en a marre de chagrin. Au moins en bongo, neti bango. Bana mbongo tope ba opia ba mbongo mais tala ba bota condition mbongo ngo. Bota condition ya mbongo o ba opia bato. Ba condition ya mabe. O lia penda mbongo wana kimia na esengo. E kitana mbongo bien. O la penda na kimia. Bande ona ngai. Ah non, que le Seigneur nous aide. Nzambe na pambola nzambe na sala grâce à oyeba ye. Ouais, koyeba Yesu eleki nyonso ouais. Kozana Yesu eleki nyonso. Ouf. Oh Michel Bakenda yeba na koma décomplexé. So na zui na lie na lati so ezate na kufate. Paul aloba si nous avons encore à manger, si nous avons à manger puis à quoi nous vêtir, cela nous suffit. Et ça là nango eloko te. Vie nyonso ya nango vie. Sikoyo o réaliser moto ondimate pourquoi parce que vie de yana na motema no yeso vendité. Faut yeso tonda. Bon mona ke no mukili oyo ya nango ne eza pamba ya tina te. E ya tina te le faut ozo lipa. Ozo
couvrir bolumbo, na moi t-shirt, moi jupe, moi mon pantalon. C'est suffisant, au fait. Ah oui. Ah, nzambe na ngai. Tala ba condition ya mbongo ba pia batu. Et puis, esuki wana te. Na suka nango kufi okeli felo. Nzambe na ngai. Ya nini yango? Bova na ba million na bino, j'ai pas le temps. Ya pasi ya balala na kimia tende bomo na bango wana. Mais yo, olala dodo penza ta msupo sambeli ta volala na tongo wala mko poza kimia ponza mbabatela kyo. Poza ya Yesu. Aya mawa mingi. Nzamba sunga biso. Nzambe vroma sunga biso. Bande ona ngai. Naza choqué, hein. Naza choqué. Vous savez, d'habitude, na lobage belé, mais je crois pas. Vous voyez, au salat à 15 minutes. Parce que, naoki somo. Dala, nzamba pambolaka. Sauf qu'à pambola ande na ngonga oyo sengeli. Il fait toutes choses belles. La Bible dit, il fait toutes choses belles, pardon, ou encore bonnes en son temps. Nzamba azobate, akizengite, mutakeli yo ezaye, et ta vie dépend de lui. Sora sepeli a peso libala na 30 ans, ayebi le pourquoi. Mais na 22 ans, msusi yo sambriye yo luka libala. Et osa prête à tout au point où ça n'importe quoi pour libala. Yo ozomona te yenda omona. Yango oloba, les chevaux de l'échelle sont chers et non esprit. Tant que cavalier a glissé, cheval a glissé na cavalier a yebate. Donc Dieu veut dire quoi? Yom to ke no luka secours, ce qui pas ya nani, ce que sika nini. Wana misute. Même bato wana baza incapable de secourir yo to sauver. Pourquoi? Parce que vérité makambo ba yebi pété. Nzambe na ngai obi ke mokile ko mpenza na suka ba mama musuto oka onka na basango to vivre ngo siko ya mawana pas c'est ça que ba gêne plus grave bana basi biso yeba ke ba kosimba ba kisi ba nini c'était plus les hommes mais apparemment bazongi sima basi nde bazuli les vents. Ouf, my goodness, may the Lord have mercy on us. Yaya otambola na nani ba masano banani bosula na banani na ba réseaux sociaux boyeba na banani. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Ba otobetela na otola na témoignage moko mosel na nzambe mo apesi. Ndeko mwasi moko ba sacrifier ye et pa ba ninga na ye ba sala business mo songolo. Nzoka ba master na ye ba kenda déjà pa nganga ya yebite. Bango ya kenda raté ba yebisa epete même 4 misu ba kendaka. Tamba kei bana besoin succès bana besoin mbongo nganga bisi bango faut ko solo la boyokana bino nyonso boko pa fuka te fo moko la zalambeka yeno mto sela bino mbongo kuna tamba tala ni basololi bango bakina déjà ona bango nyonso sko bana masa na bango mo nanu aebite balakisi na nzela na te ba pointer mama na mitondi to solo na bino boy entre ciel et terre akufi. Mama, bama sani ozala na bango. Batuni yo fréquente au sola na bango. Ebi bete adam na bango, c'est important ko yeba nanya za pembeni na yo. Bato aboui. Balexra bat bambeka. Bana basi ozo mono. Oh, ba mutakalize TikTok sok TikTokers moko songolo. Bakisi ba condition ba opia bango. O bolumbo parale bimi ba condition neti oyo bo sala bo soto bo filmer yango bo tiango na réseaux sociaux bo sama amba salité bo filmer bo tia na réseaux sociaux plus ba vie bozozo ba vie plus bino pe bo fula mabo matangenge. C'est comme ça nde bisika yo lingo kende yo komona ya nzambe zo mela ya nzambe zo komela ya nzambe komela bisiko yo lingo ke yango yo mutako sayote. Ok, kuna risque ça te danger te kuta basengelo ko te bal isa na ngola mutako sayote. Si ce n'est pas Jésus vanda na yo nyon se za chapeauter l'esprit des morts
nyonso eza makambo moko ote omoni ya oyo wana ezaka différent kuna ezaka nango kaka lokuta okoza surpris ntango okende eza trop tard yango oyoka musicien moko aloba bapekisaka moto nano akete osi akende bapekisaka te pourquoi parce que si ake agoûte et puis kuna so okoti esili okangami obima su te so omeka obima babomi yo nde bisika oyo olingi okende yo ozolobaka ya nzambe ezoumela pasi ozokoka te mpiaka ozoyeba tosala nini bisika oyo olingi okende yango so omoni kokende kuna mpo ozwa ya mbangu comme ya nzambe eumelaka malamu nga na souhaite bonne chance. Je te souhaite bonne chance mais biso ka na ye souhaite ozela ta nzambe parce que bible lobi asala nyonso malamu na ngonga na yango ntango nga na opamboma ekoka akopesa nga na kozwa na ngai na olia na kimia na kosepela na kimia na osala mbongo na oyo nalingi ya mbongo bakoconditionne nga te ke okopesa membre famille te okokaba te okozongisa bote osala bote namoni fazer na kabeli ndeko na nga na pasi na pesi bana na nga na sombi oyo nazongisi bwana nasali boye mutu pa okufa te pourquoi parce que eza lipamboli ya nzambe yo kende kozwa kuna olekisa mama na bino na tata na bino na bandeko na yo moko vi bakoyebi so obala te parce que balele ti eza basi baosala bosoto baosangisa nzoto so oza mwasi okoma lele so oza mobali okoma moto asima vewe bazokongulu to na nsima epa baninga mibali pilipili vanda siko malamu batala yo yo mobali nzambe asali yo na bopikiliki bwa bokundu bapamboli yo tala ndenge oza na biloko ya nzoto oyo mpenza basi bakoluka mais tu préfères okoma na mwasi ya moto franchement mokili oyo nzambe na bomoi que le Seigneur nous aide somo enkaye bandeko na ngai l'heure est grave. Jésus revient bientôt. Réveillez-vous. Pesa bomono na Yesu. Bongola motema. Bongisa na Nzambe. La Bible dit il rachetait les temps car les jours sont mauvais. Lelo liweko ya obeta na porte na yo. Est-ce que vous êtes prêts? Tope prêt au kende wapi? Au kende wapi? Parce qu'après la mort, il y a une vie. Et cette vie-là dépend de la manière dont l'homme a vécu sur la terre. Moi, si tu peux pas on a bêti le solo, ba o solo lo ba kufi. Tu enlèves mes salami ba okende penza wapi. Ba okende wapi. Attends tu nza manza monte mama la mon a évité. Donc en âme conscience bazo c'est la satana mais akufi ke mo nzambe te ezala bongo te. Siko position ne mama. Ezaka te ko simba kisite. Otambola ndeni yo sala volonté nani ya yo to ya nzambe to ya tata na mususu soki ya nzambe gloire à Dieu mais soki ya yo moko to ya tata na mususu en tout cas eza pasi ouais parce que souffrance il y a tant asuka ya jugement dernier eza éternel moto pas simile lokolela grincement des dents bongisa avant qu'il ne soit trop tard. Ba batiki biso lelo, koleke ba on est loté, ba jeune ba vingtaine ba koufi, ba adolescent ba koufi, voire même ba bébé. Et ba trentaine ba koufi. Peut-être tu es dans les quarantaines. Tant on soupe trentaine en haut, tant on soupe vingtaine. Aux amis étaient donc lelo liwe koya, mabe kokoya, topé kokoma. Bongisa na Nzambe. Il a besoin de toi. Alingio. Tout comme n'importe na souka, ou s'abonner dans te abonne-toi, like, commenter. Nous avons pas de l'ambi, nous avons tous na bon Nzambe avec la grande dame. Na MDG TV ma fouta sika, merci. Nzambe na boya, ola tike mo.